servir, c'est mon devoir, c'est votre droit. Donc, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Hein, et surtout, on est dans les bons. Hein. Chers amis, ladies and gentlemen, partout où vous êtes, je vous salue. Bien que la santé n'est pas vraiment si bonne, mais on n'a peu rien. Donc, dès qu'on a salé la bino, qu'on servir bino, donc nous sommes là. Voilà, merci beaucoup déjà à l'ingénieur Dave Moubama, Africa Promo DSA 43, Canal Fitouane et à moi aussi, hein, Libanga TV, parce que l'émission passe dans plusieurs chaînes de YouTube et puis chaînes télévision aussi. Hein. Sur Jean Bilongo, Lolango TV, Trésor Mutombo, Magazine Congo Nabiso. Voilà. Miel Télévision. Hein? Donc, on est à ma chaîne Kaka Awa, na Kinshasa et moi, Access Télévision. Voilà. Vous le savez très bien que dans cette émission, nous recevons Maman Israël la joie, Maman Yabana Mibalina Bassina Bango. Comme aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet que nous allons débattre ensemble avec elle, surtout pour la bande de Koubouzolanda Biso, Toli à Chombo et Silakate. Papa Ozolanda Biso, vraiment. Pesa biso matoi malamu po mama ina maloba susu ya sika ayena toli lisusu ya sika pona kopeza na yo papa Ozolanda Biso surtout na mibale ope bazobotama bayeba ke kobongisa Chombo ezali epa ya maman Israël la joie 089 donc plus 243 code mboka na biso 89 94 42 825 wana eza numéro ya maman Israël la joie komena WhatsApp to bengi ako expliquer ndenge ni ko sala pour que soit traitement ya Chombo. Maman Israël la joie, bonjour maman. Bonjour, bonjour, bino pe bay bozo landa mokili mobimba bi pe bozo mi pe nangonga bino bozo landa biso bonjour na bonsoir. Vraiment émission na biso oyo eza émission moko très important. Ezali très important. Oyebi pona émission oyo ndenge tozo solo na bino kopesa bino toli ya ba chambre ya bambetu ndenge nini ya kobongisa ba rapport sexuel na bino eza émission oyo ebongisi mabala ebele pe ezongisi mabala ebele oyo ekufa mabala ebele ekufa ki pona ba impuissance sexuelle mabala ebele ekufa ki pona ba éjaculation précoce kasi tango to soigner mobali to soigner pe mwasi okomona ke mabala ezongi et puis nazali ko informer bino ke ngai wa bino mama Israël la joie nakati ya mboka na biso médecine traditionnelle mboka na biso Congo et pesa kinga diplôme nanga ya union association ya ba guérisseur mboka na biso Congo toza siko reconnu lokola ba guérisseur lokola ba praticien donc médecine traditionnelle nakati ya mboka na biso Congo sikoyo tozana makoki nyonso kotambola na Congo mobimba muto kotungisa yo azalité. Félicitations hein maman. Merci beaucoup. Je pense na ba émission ba romo nango ndenge lekaki ba image bokozanga ngote et puis tozana masolo ebele tozobeta na omes hein parce que musala o eza musala moko munene j'ai compris que nzambe azaki koboya na bima libanda ya mboka po quand même il faut nazala nanu reconnu na kati ya mboka nanga mobimba donc gouvernement makambo nyonso ko banda na présidence et tout mutu nyonso ayeba ke na kati ya mboka na biso pe médecine traditionnelle ezalaka ministère à santé donc ebandaki na ministère ya santé atali a reconnaître le bureau mais mokili momba baza na médecine na ndeni médecine congolaise eloba makate yango wana makambu esi esani ni ebandi batali nanu batali ba oyo ba umeli penza na kati ya musala ya médecine traditionnelle baza na expérience baluki pe ngai naza na expérience à 25 ans na kati ya mboka nanga Congo na kati ya mboka ya Congo boyebi ke nazaki pe kozala pe na Congo Brazzaville moko nzambe ye moko ya ko visiter nga ko yebisanga ke nazonga ka na kati ya mboka nanga oyo je pense que zaki pona boye na kumisi nzambe na sepeli mingi yango nazali kokoba kobongisa bino bana Congo pe mokili mobimba na yebisaka bino bandakala ke bino ba Congolais nde batu boko soigner batu na kati ya mokili oyo tala lokola traitement lokola ya Chombo oyo esala makanil par ailleurs partout na monde entier kokende okutaka ba biloko esonyaka Chombo te okutaka ba stimulant mais na kati ya mboka na biso Congo kokuta ba vivifiant oyo ezali ko vivifier Chombo ezali vraiment traitement ya solo penza ya Chombo ya mwana mobali na ordinateur ya mwasi vraiment yango to sengaka na bino
bobondelaka mingi mpo na nga mama Israël la joie bosambelaka penza makasi mpo na nga parce que la guérison c'est Dieu nazobunda bunda pona kosunga sunga bino boye kobongisa bino banzoto soki elembi soki ekondi soki ebebi ebeli maladie ya bia ba éjaculation précoce impuissance sexuelle nazo menacer yango nazo telemela yango nazo bongisa bino banzoto. Voilà, merci beaucoup maman en tout cas, bravo, félicitations parce que 25 ans d'expérience, ce n'est pas une messe à faire. Hein. Tout le monde a sous batradi bazo bima lobi bazo kwe ebele ba ko bazo kota ba prison pour bazo pesa batu ba lobi ko ya lokuta biloko mususu ezalaka bakisi te biloko mususu ezalaka ba traitement te biloko mususu ezalaka nango ba poison na kati ya mokili. Il faut ko salaka attention mingi okomona omeli bapesa eloko moko omeli okufi bazwi mutu apesaki eloko wana bakangi ye donc mingi bakota ba prison bakobotola ye diplôme bakobotola ye nyonso yango wana mpe gouvernement na biso mpe bande koboya kopesa ko reconnaître médecine mais aujourd'hui ba reconnaître yango batali bao baza na expérience nga naza na 25 ans de service nga na soignaka na ba vivifiant nakota na nga prison te nakufela mutu na kisi na nga te parce que bakisi na nga ezaka na ba inconvénient te po eza nango travailler à base des aliments eza biloko nzamba révéla nga nango mpona kosoigner nango mutu oyo aza na problème ya bokono na nzoto kobanda na maladie ya sida ba traitement ya kobota ba traitement nyonso kasi soki tozolobela mingi tshombo boye eza po mabala mikolo nyonso mabala ezosalama libala eza eloko moko munene oyo vraiment soko otali malamu libala ezosalaka famille libala ezosangisa bafamille mibale kote ya mwasi na kote ya mobali mwasi akamati ya na mwasi na mobali bakei libala bavandi baboti bana c'est très important mais soki ba problème sexuel eza ko régner na kati ya ba chambre ba problème ba difficulté sexuelle toko sepela bongo te parce que soki mwasi na mobali bazali na facilité na bango ya kosala ba rapport sexuel na bango na mbetu na bango na chambre ya libala bolingo emataka bolingo ekomaka makasi kasi soki mwasi na mobali baza kosala ba rapport sexuel te balalaka na mbetu bapesanaka mokongo mobali ayebi ke tshombo na nge ezosala te mwasi kuna makaniseleki ebele aza kosala bainsomnie parce que azomona tshombo te bakanda ekomaka makasi baproblème ya mike ekomaka minene vraiment yango wana tozosenga mpe na bino bozolanda esengeli kopartage émission esengeli ko partager mission parce que ndenge tofai na kati ya mokili boye mibali ebele oyo babotami nsima ya mwana mwasi baza na problème sexuel et puis tshombo na bango ezokola malamu te omona komi mukolo me tshombo etikali mukuse mukie eza na mibali mosusu mpe oyo babotami mwana ya liboso ya mobali azaka toujours na problème sexuel nde moko na bana basi mwana mwasi ya liboso mwana mwasi abotami nsima ya bana mibali bino moko bomona ba problème sérieux bazalaka nango mais ntango nzambe arevele nga lobi oyo abotami nsima ya mobali traitement ne yango oyo mpona tshombo na ye oyo abotami na katikati ya mwana surtout azalaka bamusu baluba babenga bango ngala mulume ane elingi koyeba te mwana mobali abotami nsima ya bana basi misatu to mine bazangaka problème sexuel te et puis bangala mulume mingi okomona bazaka mpe na problème ya stérilité bon sikoyo ndenge moko na bana basi babenga bango batumba babenga bango bangalula donc bazaka toujours na ba problème wana mais na bikolo nyonso bana mibali mpe babotami nsima ya bana basi na bikolo nyonso bana mibali pe babotami mwana liboso mais baza toujours na même problème ba problème sexuel okomona pourquoi parce que azana ba hormone masculine na ba hormone féminin esangani siko abotamaka na katikati ya bana basi yende kuto komaka azaka nde na ba hormone féminin ebele ba hormone masculine mukie akomi na ba problème ebele siko soki muto ayebi makambo te akopeso kisi nini en tout cas tango nzamba yokeli ngai na kati ya mboka na ngai ke na sali 25 ans d'expérience na kati ya mboka oyo na soigner bato ebele basi bikomba ebele okomona soki balakiso bana na bango nga na soigner mwasi po abota okanisa mwana ngo mokolo na ngai tala mine milai basisa ba université ba mususu babala babota pe bana donc pona nini
parce que vraiment na umeli mingi na kati ya musala o bandi lelo te bandi kalame nzamba pambola président de la république pambola ministère à santé ministre à santé o ba sepeli komona ke ya solo penza tozo sa pe musala na kati ya mboko musala pe zo mona na parce que lelo médecine traditionnelle les heures ko compléter médecine moderne biso nyonso tozo sunga bato biso nyonso tozo sala tozo bunda po mutu abika. Voilà, merci beaucoup maman Israël la joie. En tout cas, ezana bandeko ebele hein bozolanda biso ndeko moko esinga lobi Betima Sengo binde bosala émission maman Israël la joie na landa émission na bino makasi landa ka partager pesa pe bandeko mususu pe ba talaka émission ba yokaka nini oyo maman Israël la joie alobaka na émission o alobi presque na ba couple ya monde entier ebele so je suis sur 100 peut-être qu'à 10 nde tokoloba que bazana ba problème ya ba sexualité te quoi 90% ya ba couple ya monde entier pas seulement ya Kina même bande ko bolana so di banda ya mboka na poto ya Afrique ya Amérique ya Europe ya Asie presque ba okuta na ba problème oyo ya likambo tali rapport c'était na ba oyo ya poto tozo beta c'était na batu nyonso bazana mboka malili ko banda non Afrique du Sud pesa na malili belé. Alors na bandeko nyonso bazana kati ya bamboka malili boye bate malili e yoka na kana misisa ya nzoto ya mutu te misisa o ya chombo eza mikie ya ngwana okomona soki eye kokuta na pe lisusu na problème ya malili omone kangami ekondi chombo pe ebandi kokonda. Alors tangu misisa eza mikie bongo eza minene te eza lokola mwa nzete moko ya mukie eza na misisa ya mike nzete eza na misisa ya mukie onyati yango ekwei kuna te ndenge moko pe na chombo oyo eza na banzoto bandeko na biso oyo baza na bamboka ya libanda tozali kobeta sete na congolais yo ko négliger chombo no te parce que libala ekoko kufa yo te parce que na kati ya mboka na biso oyo nde biso ba congolais nde batu toyebi ko soigner chombo biso nde toyebi secret ya chombo de A à Z stungai mama na bino mama Israël la joie na yebi chombo no koleka yo moko bakamwa kawati okomwa bakamwa kapenza mundela bi mama ndenge nini oyebi yesulo tango so yebi se place obona ba omoni parce que yo botami sima ya mwana mwasi te yo mais oyebi yango nde na yebi yango a partir ya misisano nzamba sa revelanga chombo e bandeliti na suka ya chombo na yebi yango de A à Z na yebi ko bongisa chombo oyo ata obotama nango ya kokufa na ko bongiso na yebi ko réanimer yango na yebi ko bongisa chombo oyo eza na kati ya koma eza lisusu na respiration te zo respirer sous malamu te donc demi mort chombo mususu ezali na problème et comme il est déjà na pré-impuissance sexuelle. Voilà, maman la kisa bon champion na biso oyo chombo oui voilà chombo boyo kaka chombo mort oh nde chombo boyo kaka chombo mort eza déjà na impuissance sexuelle ya makasi ba papa ba négligaka esi ekufi nango na kosala lisusu nini moko ayebisi mwasi nete kende kobala na yo mobali mususu pona moni eloko nga na kosalela o lisusu te ovandi na kati ya ndako nanga lokola leki nanga lokola ndeko nanga na kosunga yo kende no kobala mobali mususu mwasi wana bengi nga yebisa nga lobi me papa zo salaire chombo baswanyaka boya to bongisa chombo bino libala ekoba ndenge tozo babwe libala ekobi oyo ezali impuissance sexuelle un chombo mort ate se kufi boye ko banga te il faut ça la tuna soigner chombo oyo et vivre les sous na ko faire vivre yo yango na ba vivifiant bon oyo eza chombo moko ese bandi ko beta ba un coup ese bandi ko beta pe ba pan sèche eza na kati ya nzoto na ye elembi mbala moko ezo lemba ezo beta ba pan sèche soko tali misisa eza lisusu mingi te et puis so tali musisa oyo bandele bandi déjà okauka musisa oyo awa ekabwani déjà na nzoto donc ekomi déjà chombo problématique. Alors chombo problématique ezali chombo moko okomona ke eza pe na ba éjaculation précoce faiblesse sexuelle un coup deuxième coup difficile ezali chombo problématique. Alors ba chombo ya ndenge wana eza ba chombo tozoluka tokubisa yango ekoma makasi lokola oyo tozoluka topesa yango bonne santé ekoma kitoko ekoma vivant en bonne santé lokola chombo oyo bino bozomona. Alors komitungisa te yo mutoza na chombo ezali ko sala te na mbala moko benga na lombango na 00243
89 94 42 825 00243 89 94 42 825 soki yo bengi yebake uza na solution ko négliger chombo na yo te ezala obali nanu te ezala mwasi aboya yo ezala oza na kati ya libala kasi soko zomona ba complication na chombo na yo benga penza na lombango te bana kubongisa yango. Voilà, merci beaucoup, la solution est possible, la solution est là. Papa Olandi Biso pour to komi na suka émission maman Israël alobi koboma libala te maman soko moni papa chombo na ye déjà comme chombo mort, c'est possible na ba vivifiant ya centre Tonganzo avec maman Israël la joie chombo wana ekoma sous son vie donc ate koma ki na ba panne sèche maman komi tungisa mate papa Olanda Biso rapidement mon cas numéro ça affiché wana eza numéro maman Israël la joie ba komi bien maman Israël la joie plus 243 89 94 42 825. Ko bengi maman Israël la joie ba ki se koko melayo ba vivifiant eza na inconvénient mon côté tika ba stimulant tika ba nzete ba nkoro wana ezo bebisa chombo na yo en tout cas okoya kozanga mwasi na yo libale ko kufa pamba alors salela ba vivifiant to conseiller kabino po bandeko bazo salela yango ba résultat eza toujours ya bien ba témoignage eza toujours ya bien alors to lingi yo nano bandi ko salela ba vivifiant te o banda ko salela yango o pesa biso raison donc au monde que chombo na yo ekozala à bonne santé voilà atoza diabétique parce que ba diabétique soka chombo ekufa libela mais yeba ke yo diabétique ngamoko na ebindenge na koswanyo chombo wana obela ka ba tension na yebi ke tension elembisaka misi sati na chombo comme problématique ngamoko na yebindenge na kosala tikana nkosomba somba babiloko na balabala nzoto basakana kanango te sengeli komona ngai obengi ngai na 00243 89 94 42 825 parce que faut soigner nzoto na ndenge ya malamu yo zoto nganda kuna ndenge ya malamu mais nzoto zo soigner ngo na ndenge ya mabe na ndenge ya balabala na ndenge kokende kosomba biloko ezata ya organisme na yote ezata na dose na yote tala poza nango meloko zomela eske kokokana tala organisme na yo ndenge ezali na eloko zomela eske kokani vraiment attention faut que ça l'attention faut mela eloko eza na dose na yo na âge na yo na poids na yo pe eloko wana esengeli ezala eloko moko eza na ba danger te eza na ba inconvénient te kasi ezala seulement na guérison. En tout cas, maman a précisé, nous sommes arrivés à la fin. Merci. En tout cas, c'était maman Israël la joie a expliqué bino ba papa bozolanda biso ngai ka musaranga yomona mutoza na poto asombi ndaku na Kinshasa azotonga bandaku ba immeuble ba appartement mais chombo na ye ezaka malade. Donc andima na ye atambola na ye bongo mwasi na ye bimaka na ye libanda to libale kufa ye mais omoni teke papa ozoboma nzoto lobi soko kei banda kuana ba famille ba kozwango alors bongisa nzoto na yo tango zana nous vivant donc c'est bien bon koso mandaku kota mona mutuka mais nzoto pesa na bonne santé papa batela libala na yo e kosalelo komoko ya malamu bongisa chombo et pas maman Israël la joie donc toli a chombo ici la kate to bandolo bangango kaka to bandolo bango kaka nyonso merci maman to komi na suka poto kabwana vraiment lokwa to komi na suka pona lelo yeba ke toli na biso ezokoba partager penza émission na chaîne nyonso yo zolanda émission eza zolanda na Libanga TV eza zolanda na Canal Futur nombre 1 esko zolanda ato zolanda ngo na Lolango TV to na Congo na biso TV to na La Joie TV esika nyonso zolanda émission zana motema malamu ya ba congolais linga congolais c'est-à-dire que tindela bandeko na yo émission tindela ba camarade bo tindela ngo batu nyonso po ba mindele pe bazana na ba problème bo tindela oza ba camarade no ba mindele tindela bango émission congolais linga congolais sunga congolais parce que congolais yende muto sungaka mokili mobimba soko zomona ke nzamba sepela kotondisa ba richesse nyonso ya mboka na kati ya Congo c'est parce que congolais aza mutu oyo asungaka mokili mobimba congolais azali mutu ya motema mabete congolais azali mwana na nzambe congolais aza musali ya nzambe panza vraiment émission oyo partout na ba couple nyonso pe na mibali nyonso numéro ezali 00 243 89 94
42 825. Merci beaucoup. On se retrouve déjà à la prochaine. Prenez bien soin de vous et merci beaucoup. Hein. Le numéro, c'est déjà plus 243 89 94 42 825. Anytime, maman Israël a joué à la carte disponible. Soko bengi bakisi ekoko melayo obongisa chombo nayo malam. Merci beaucoup. Au revoir.